que moto balakisaka nzela bazala toujours nsima na ye nakotela kati ila sirene mais okindi okotela biso bato jésus mwana oyo te tika fani nanga sengi bufandisa bulongo ya bilango olongola te ya biyalinga mona babula libambuma ya mabele omoni bon mpona mwinda mpe ezotya bien te oyo ok bata facebook baomona age ozela oyo ekati totya mpe oyo kamera na biso bon toke bino ofini na molaso na répondre bino nga serendona na molaso te na molaso mpona sexy bota elobeli bota balèvre bota miso bota sikoto tobwakani na sesi ozolo oyeba te bota azona bosala na soni bota siko mabe nanga sende kuti nalacha mumbangu osi nabongisi tati sende tsali ndeni mae bota nabongisi te likwapo osi okela nzali na bana couloir Oli place dans la tilambo, na kucha ta chambre te, na la tika da couloir pour muta ta chambre tout na nga o changer les ni. Na lo bani ke ozali nga muna mabele na. Okay, ndumba boy. Ozina na profita pe mabele na plein live. Et bon so ba fa ba fina mabele au fina sirène. To boy piata qui sexy amo. Maintenant c'est peut-être ba fa donc c'est peut-être ba fa c'est bien mais ti ya au fina mabele fa na vie fina. Bon. Assez abonné. Quand c'est pas dans le monde, on a un peu serré, pas les poils. Bon, tu as ça qui est dommage. Bon, il y a un malaise, n'est-ce pas? Bon, il y a un serré de l'amour. Beaucoup de gens na YouTube fini nga. Beaucoup de gens commentaires. Pour le bien serré de l'ensemble, tu vas puis la sanini. Dans un botin d'un message. Le bien a joli. Tu vas t'arriver, tu n'as répondu puis non. Bon, bah t'as fait si bah finir bah nous avons qui nous va s'arrêter. Ouais, mon là, on a répondu puis non. Nga na molaso mais likolo nango nzembo ya molaso nde eza ekokiti 1 million de vues siko na oyembela bino ngo po bino bazuzu o bolingaka bayebisa bino teke 1 million de vues mpe ezwamaka nga na obinela bino babina nzembo ya molaso ngo ezala ebandeli nango ka Olivier boniyo ndumba boy serendona osoma Olivier Kare, il n'a pas vu comment il a banni sur sa caca. N'a pas vu tout au bina. Papa, il est là, tu me bêtes à mon lasso, tu me l'as fait aux régniers. Ma fille n'a pas donné à mon lasso, donne à beige à mon lasso. Olivier n'a répondu par mon qu'elle dit mon lasso pèse 1 million de vies. Ah bon? Mon lasso comme dans 1 million de vies, oh mon Dieu. Waouh! Wow! La sirène mon lasso Sonia boy. Moi ça va être ndumba. Azuba tala tukio. Bébé ya kapo air penza ya ko makambo ekomi onzombe ya makambo ezanga air wana. La sirène kwa bato. Okay, ndumba modelo yo nkambe. Wow. Wow. Ela na pili mabele na bidon ntambe. Kindumba modelo.
Olivier Oseka, Olivier Molasso, Ndembo Molasso, qui est na YouTube, beta a Molasso, et ya, au monde, Ndembo na Facebook, papa na Facebook tout. Malheureusement, Ndembo na lingambo. Pour Ndembo na comprendre monter. Ndembo na za ascension ma casse. Ah bon? Alors, tant ma belle plus ba obenganga. Et vous va bien aider yo. Donc si il y a moyen aussi bah dans plein émission qui nous quitter. Bon, tu m'as dit en tout cas nous sommes beaux bazozo. Bon ça la main à ce bout là et un montage té. Au moins na téléphone à c'est gros boy pour pas qu'à dire que na kosa. Té et un montage té na la ti soutien té. Ah bon. Ma belle peut qualité. Vous comprenez? Moi ça me fait zoomer. Soutien pendant ça. C'est cool aux yeux. Vous comprenez? Donc, on a un montage à Tchekuna Bakuse. Ah, Bakuse, Zati. Attention, comme à Titi Boy, et ça, c'est ma belle solo. Et ça, nous soutient. Bon. Babou, ma coupe est au monana. C'est la donne à Kindumba Boyambe. Oh, yes. Na répondu à Bazozo. Au bout, et ça, na YouTube. Et ça na Facebook, ma message beaucoup d'autres maman Steven Dona, na répondre donc à Ndembo Molasso. Ah bon. Beaucoup na nova Ndumba. Ndumba na lingala eta Molasso. Tu na yimba na Ndembo toyoka. Ndembo Molasso. Eza ya nde mata. Ça li 1 million yo le vie ba utiliser ba tembango. Ba beta na YouTube. Molasso 1 million de vie, nti bazozo ba sambo. Pour ça, tu as si bon. En tout cas, wow. Il faut un trophée. On l'a fait, il faut un trophée. Des moments sensibles, sensuels. Sirène Molasso. Oui, na Molasso. Mais on a solo basco et ça c'est un Molasso. Et na YouTube qui est kuna. Qui est kapuna beta Molasso. Bafana vous avez comme abino. Bouquet na YouTube. T'es dans le lien. Tout ça. C'est là bon lien. Lien T. T'as lien. On a téléphone. On il faut na ordinateur. Parce que nous 1 million de vues Molasso, na YouTube 1 million de vues. Parce que nous avons Kivette Balali. Kivette qui m'a na YouTube que beta au monde de Molasso c'est 1 million de vues. Coupe américaine ya fois Chibolali. Molasso c'est 1 million de vues bozoluka. Rando place zate bali to l'équipe na Molasso ka 1 million de vues to sukiwana mo sala nde makambo sika ndona za Kindumbe tanda to sa Kindumba na mi fibande tala fad yuko nani Patrick ah, pas tout à fait, tu vas donner quoi exciter mbali. Tu vas donner ça qui ne doit pas exciter, pas tout quoi il était. Tu vas donner David kata pas que tous les. D'ailleurs, bali kata ba bonne n'était les mutaboy.
Ma belle ne télé ma bota yango. Déjà c'est anglais. C'est là dans ma belle télé ma yango. Ala ti soutien te. Au moins des montages, ça donne à la soutien gorge. Gorge pesate. Aza pe ma belle télé ma sirène donne à faire ma zone na ngato. Ko po e bongi. Je dois mo ko jaba perrique. Rouge na che yango. Momoni ko. Tu me vas mi amor. Oh. Tu vas donner un bande mon lasso. Tu me vas mi amor. Ah, o bébé c'est. Elodie nyanga, au moins les coupa Naomi Campbell. Na sirène dans la sexy, dona déjà la sexy Naomi Campbell. Mikolo na Facebook na bakisi Naomi Campbell. Facebook na comme dona déjà la sexy, la reine de Facebook. Na comme dona déjà Naomi Campbell. Dona déjà la sexy Naomi. C'est là dona azara moi c'est la séduction modèle dans la Kindumba bo Jésus. Bon. Ah mon en plus normal. Le c'est là dona ba tongolo de Kindumba ya tongola et bo Jésus. Maman ça ça sirène. YouTube franchement. Boza sirène qui séduction. Tiens, ce que YouTube est un mibali matin, mais ça c'est là un mibali YouTube. Nous sommes en Jésus. Kindumba bo. Oh, boss mama. Ina tiagi. Au moins on a chaka poudre. Patrick au moins t'as une autre poudre là qui sexy. Tata, nati plus bien. Pois a make-up na mesi tomona. Ne juge point Elodie. Viens dans mes bras. Dans mes bras. Viens dans mes bras. Oh, os amor. E a rouge baissé. Ma bem nango combo nango. Du colon entend na boîte boy. Na kati ko tenge se décharger. Du colon on a boîte au bota. Boîte. Tout ça émission maquillage. Kindumba zawa. Pois a make-up na mesi tomona. Ne juge point Elodie. Na pesinde promesse tout en rouge. Ona oya kokota. Akota. Na beli. Nakabo koto ndi makambo. Viens dans mes bras. Dans mes bras. C'est là dans Kindumba ma Viens dans mes bras. Oh, os amor. E a rouge baissé. Ma bem nango combo nango. Du colon entend na boîte boy. Kindumba boy peut-être musique. En tout cas, moi aussi, mais l'enfer est allé na Kindumba modèle. Bon maquillage à Kindumba Jésus. Ndio za mandumba bo modèle wa bojima. Yesu YouTube ya baba nyonso. Bandumba suka mboka. Tangu na bisa Kindumba zo mais bale ya YouTube pe bazana te. So tango c'est du ba YouTube boy. Franchement mondo. C'est Place on no bon envisager. Place on a zo pena zo jusqu'au scénario ou jusqu'au scène. Motosco asa on na ko décrire même dans le script est-ce que la scène qu'on dit moi na ça bon. Parce que c'est rien de non on va interpréter dans dernier Kindumba. C'est de la franchement mukolo nzembo limbisa c'est rien de no po nzembo no ya commission sexuelle. Babi on sensuel. Commission sensuelle. Oui, moi, ça tout le monde, ça soutient vidéo, canto, caméra, et pourtant, on a make-up. Tout le monde est on a présenté bien ça rose, rouge baisé. Il faut partager live, vous va côté belé. Nous avons raté feignasse, nous avons partagé. Ta souris. Bon, moi, je suis un peu de make-up, je suis un make-up au sali. Tout ton kata to kota isoso. Nga mo to kata to kota. Ok. To kata to kota isoso. On a oje se umi to parce que ya pour zero to sam. Si vous êtes nazé, votre Facebook nous vous a kawana. Ok, merci. Thank you.
Thank you. Ok. Bon. Si tu as émission, émission où il y a make-up. Make-up on tout banda qui serait bon pour l'obé là bon. N'invite bango basala ndeni d'émission na bango bon. Je pense que les amis de muso c'est continuer programme en gambwe. Bon. Bon. Na jeje point elodie na pesinde promesse. Pona oya kokota na be okota wapi nzombe kala parler bolo mami ndabinzi bwa bati Jésus bon retirer mon alo bien ngote pas de bon ça vidéo na na sali na longoli pesa la kacha ntembo teta msubo ko kana te Jésus mama yi bakachinga chaîne YouTube vidéo et ça sous combien de jours c'est aux amitiés c'est bien bomoni ape photo kata to bagam sos bozela to continue pour biso ta bato live les autres sociaux faut ça mutabo to comme kiana 15 heures qui sigando na monki ndumba boy na miso abato so bomoni sigando na bela so wa kutu na YouTube se respecta na Facebook de somo aza Facebook yango ala ko nete ku YouTube Alexa video sirendo na tokosa no analyse po miso za kindumba makasi miso za kindumba na visa yango ba utilize bazo fingo ndumba po ba moni simbi te mutaboyi bakosanga na bandumba te oyo baye na YouTube bakalisi bako ule alanda ta ba via YouTube ya so landa mbaya YouTube mo mpina YouTube mbaya baza te gloire à Dieu okoza mbali wapi o mo ntia mo asika na kindumba na YouTube simbi te ba maquillage ni so simba te azo saba maquillage bo samba YouTube ba o mo ne te o eza kindumba te to eza surtout Facebook na YouTube avant na comme bazom soso wala na sinani na zone social boso na pota na beaucoup distanté ah bon na gagné bien na sexy déjà maquillage bo na rouge bo ndira zo ki opesa bise na kosibana libolo sa en tout cas moi ça za kindumba moko ya batinga to libolo na o libolo na serendo na po libolo no serendo na batinga to libolo na serendo na batinga to libolo na chiko kokosa batinga kiyo ko barete libolo no serendo na batinga kiyo libolo no serendo na sirendo na sirendo na totu komona yo awo eza analyse ya video totu kolanda eza na ba point oyo mama journaliste moko ya wa point to no ba question alandi video no oyo zala motema malamu koswana te kosabola te répondre kwa moto responsable sali mama nanga sirendo na nga naza yawa comme nanga mami jo naza youtubeuse na 100 000 vues na YouTube nalandi video oyo na eko solo na o analyse oko répondre ba question oui maman journaliste na répondre ba question zane chinene sirendo na nalandi émission na lina vérifier information yo tu kopesa biso olobi ke ndembo amolaso ekokisi 1 million de vues na YouTube est-ce que ça ya solo information aboyo yebi ke o toza na YouTube makambo zolo babat bazoyoka bakivete kuna baza na team américaine pe balandi pour soki mama YouTube asali 1 million de vues ça veut dire a gagné ba on a rendre déjà do yaza star mondial yebi sapso sirendo na so makambo yo chuko lobesa ya solo mama journaliste na ko répondre na lobaki a vérité ndembo molaso ngana ko kamwa te soki esui 1 million de vues na bandana ko répondre molaso ezali nanu ya Karine la Baron moi mwasi wana azali musicienne mondiale o babengaka na français star mondiale wana elakisi ke aza star na Afrique na Europe na Amérique na Asie musique nezobeta partout dans le monde eza normal ba cliquer yango ekoka 1 million de vues wana kutu 1 million de vues ko bakisama sur bakisama plus ezozalaga wana na YouTube ezobakisama ba vues
Maman journaliste na lo bano vérité na zo la caméra nga sirendo na kosi lo monté. Bo kende bo beta bino moko na YouTube molasso. Soki bo monde kezo bimate bo komi Karine Okondi la baronne molasso chanson. Bo komo parce qu'il faut n'attendre kombo na parce qu'elles allaient musiciens ya mboka na biso zo ko représenter Congo partout dans le monde. Azo ko ça la fierté. Azana barando moko boye ba fille moko boye Kivech ezana Kivech ezali fille moko boye asali association ya ba groupe abega groupe americano baza ko sabola star mondial. Ah bon maman journaliste to ka maman journaliste ko kama te yo yakina ba question poser ba question ba réponse yanga. Mais sirendo nanga na ebi makambo barando tenga na ko poser ba question loba vérité nzembo wana ya molasso. Ezui 1 million de vues sur YouTube. Maman journaliste nazo ko loba nazo ko répéter. Nga sirendo na moni ngandi na utiko bina nzembo molasso. Nzembo o ezali nzembo moko ya sensuel. Omoni biso basi to nga nzembo ya sensualité. Sensuel ozo sentir que na ebité nzembo wana en tout cas effet soit 1 million de vues likolo na ko zala na trophée. Parce que ozo mona ta la place ya yembi. Alobi baby please sugar baby est-ce que you be anglais mwandambo maman journaliste na bi anglais moi mke mais ezani alobi que baby s'il te plaît ma chérie tu es trop sucrée viens avec ta sucrerie ça veut dire donc au moins pour na bima na concept ya artiste na biso star mondial au babé na kombo ya Karine la baronne azali musicienne congolaise. Je dis ça en français. Karine la baronne c'est une musicienne congolaise qui représente le Congo partout dans le monde. Parce que sa chanson, si vous partez sur YouTube, tapez Molasso, ça fait 1 million de vues. Allez tous sur YouTube, tapez Molasso. Donc j'ai traduit, l'émission doit être bilingue. Parce que là, on représente les stars mondiales. C'est une femme qui fait la fierté. On peut dire aussi la star mondiale comme ça. Donc, Karine la baronne, c'est la star mondiale. C'est une musicienne qui chante. Maman journaliste, yo koyeb sangande chi. Ba nzembo o ya liembi molasso. Et sali 100 millions de vues. 1 million de vues. Et koko mape ba 100 millions ja. Nzembo wana na ebite. Mutuni ya yemba nzembo bon to kene na analyse maman. Omoni nga tango nazo ko yemba maboko na ngaku teklisa ki na libele limbi sanga na ndenga eza politesse eza ki donc bon na lati cinglé mataki donc tu as glissé maboko na libele ezui pour sensualité na nga na bongsa cinglé pour sentiment les ki makas. Mais sirendo na tomoni ezali nzembo ndengo obinyango ezali nde chonjere moi kindumba mo boye obinyango njere nde chi femme légère mo boye obinyango njere nde chi te maman journaliste omoni ngai na sala karando na sabolaka. Mais yo lokola maman journaliste na politesse na répondre la politesse. Nzembo wana ezali na ndenga kindumba te. Ezali photos à développer. Ta nzembo eza ezoko bimsa sensuel. Ba lobby boy, nzembo eza mulai. Mais place à lobby. Baby please. Titi ouf. Osomona place wana ezanga scénario mona somona. Omoni donc ezali sentiment ya mwasi na mbali yebi tant bozalaka osangisa nzoto na komi musika maman journaliste na koki kokende musika te parce que mais c'est quand tu kende malembe est-ce que artiste ayembi bongo te moyebi kenga na sala émission ya makambo etali ba musicien na interprète ka bantimbo ba musicien na expliquaka et kozala bien na sala na osala émission na zo ko expliquer nzembo wana molasso na français na ko traduire nyonso na français pour ba comprendre na étranger parce que na bato bazo ko fungola mbanga ko finga star mondial Karine la baronne mokonjo wana zali star mondial banzembo de et comme c'est partout dans le monde donc un peu de respect balbaka maximum de respect yo Kivech yo penja Kivech yo kanisi penza bazo betelo maboko nzoko za lokwa ngungi nde bazo bomona na maboko kanisi ba betelo maboko so za lokwa ngungi oya ko so audace na lobi Kivech awa siko yo lobi dans la série de la kokota makambo etali ete maman journaliste ezela mo parenthèse rendre za makasi na YouTube na Facebook rendre za makasi maman journaliste so yo zo yeba te yo youtubeuse oza 100 000 abonnés yo ku fait 100 000 abonnés Kivech azo sabula star mondial Karine la baronne Kivech azo sabula
star mondial Karila Baron avec ce gars ça konji na sa star ba ebingai na ba musicien international ba musicien américain ba musicien congolais ba musicien français ba musicien américain partout dans le monde donc ba koku koyate et comme on a tout à trophée ba koku tanga na zo so na ba lokwa ba kivet ozo comprendre place niveau kivet na zo expliquer ozo comprendre pourquoi ba zo répondre au ti il y a zo répondre au ti pour zo tala niveau international Karila Baron na un niveau international mondial. Voix na ye na ba clip ou ya sali maman journaliste yo tala ba clip ndenge alachi obi ke Karila Baron wala bozo sakada ya sali na style asali banje moni na conception ozomona ke koto alachi blanc côté msusu aza côté ni timo zamba côté msusu moni aza na magasin côté msusu wana yo c'est ça concept ako en tout cas parce que ozomona yo kivet yo kokyo sala concept aboye oya ko fungola mbango so na star mondial Karila Baron wala aza na YouTube kaka pona ko se relaxer mais aza star mondial na ndenga solo na ndenge penza ya bien bino ba team américain pola team américain na bino za fuati team américain mukinza bozami kinza team américain na kuna kokota ngo live so na kocho ngo live solo ya mukinza na live na bango mama journaliste abi sira do na moni oyo changer point na moni oza na esprit ya koswana na minute to chika na live na ko ya prochain matin na bi mama journaliste ko ya prochain matin to tu to fungo caméra to ko bande l'émission sous bien mais to si ça dans oyo na expliquer kivet yo kivet comprendre que Karila Baron aza camarade no bozala ka ba camarade mais siko soute siko akoma musicienne artiste musicienne azali artiste star mondial pe musique congolaise qui représenter le Congo dans à l'international azali ko représenter Karila Baron bozo mone wana tala ndenga azali na aspect ya ba star tala clip o azali molaso sera do na yemba molaso to ko yemba on émission to ko zongela émission na biso ya artiste to ko yamba Karila Baron pour ba zozo que monsieur faut ça la mamba ba zozo to sable la Baron en français to traduire nzembo wana na français yo ka place wana lelo na préparer ki émission te zali ba yenga presque baby please tiri sugar baby oh maloba na bino bozoka donc maloba déjà si au moins ba artiste bazaka ko banzambe ba yeba makambo Karila Baron a yembi na nzembo ne lokola prédication a prédire makambo zo ya alobi maloba na bino eko simba te kivet bo moninga nani na moninga na bino te na star mondial na nzembo ne ya molaso boyoka kite mama journaliste kende na YouTube beta molaso chanson Karila Mokonjela Baron okomi musicienne a obima tango komona clip wana landa o cliquer makasi et o cliquer vraiment o cliquer combien de fois tu on peut yemba o yoka bien ko kata ba publicité tiko yoka nyonso bien o partager lien bato ba yoka ba sala soki sera do na zamta lokuta na pesi bino devoir mama journaliste yona bato no kapolela nga lien wana ya molaso bato no ba yoka pona Karila Baron na bina nzembo ne bia lobi maloba na bino ko simba te bomoninga nani mais merde bobuzo soirande ni bino na sa star camarade ezalaka na ki chanson kala na komi na poto na za musicien na mokonzi ya star merde ayembi yango a prédire à venir mama journaliste yo kota na YouTube omoni 1 million de vues tiveti boza ya kolala Karila Baron a beti bino Karila Mokonjela Baron star mondial musicienne internationale qui représente la RDC Congo partout dans le monde oyazo kosala ki ateyi molaso molaso ezali nini en tout cas oyo tozoko ke mama journaliste le quoi yo zali wana toko ya yaka lisusu to sa no émission ya njembo molaso ndenge ezwi 1 million de vues c'est à féliciter moi la moi si aujourd'hui c'est le monde la femme le droit des femmes moi c'est à télémi ayembi clip molaso o Karila Baron a lobby clip moko ozomona ke thème ezali bien et interpeller bateau. Tu comprends? Azo côté la société à travers les chansons. Le quoi ba musicien na ba star congolais ba te akabiso à travers les chansons. Ozo mona ke kivet ozo ya kolala. Ozo ya kolala star mondial à répondre. Tu n'en comprends mais pourquoi la Baron na répondre? Ah, pour y a star mondial.
alobi me ba oyo baza ba star ngata ba star ba fingi yo mona te ba star mondial ba finga ba répondre à te ba répondre bino nde boza niveau moko te ya zozela zo ba trophée na yo zo ko sabolama donc biso ba serendo na biso toza ba star mondial te biso nde photo sa rando na ba kivet wana kitoko tout tika Carrie Baronne mais yo serendo na vato kate monsieur linge aussi la mais Carrie Baronne wana za na YouTube ndenge ni aza so star Maman journaliste yo zo comprendre Carrie Baronne na YouTube aza star mondial kende oyo ka musique na beti musique ebele lelo to yambie na émission te to yambie na émission azali musicien le quoi ba musicien nyos na yamba ah bon oui to yambie na émission na artiste de star na sakana émission moto sala artiste du monde il faut bativer tiba yo émission en français nazo traduire nzembo wana na français pona ba to France Europe ba tunyo so ba français ba yo kake ndenge ni toza na star mondial awa ya mwasi kombo de Carrie Mokondila Baronne azo sala musique kitoko nzembo ne œuvre na oyo ezali asa légendaire asa immortel na musique nzembo wana mola sotika l'éternel asali banjembo belé toko yambe na émission de tina yamba ba artiste nanga mama journaliste ko zala wana na ko sala émission na français pona la kisa ba kivet ke bozo ko comprendre te bozo ko swana nana ni bino na batima Amerika ya mikinza ya fuati bo ba zozo bozo kate bo jembeli star mondial po balo bala bino bo gagner ta moi quelque chose donc binovement na ya on est calme rapide rapide mais non il y a une émission ya les artistes du monde ko yamba Carrie Mokondila Baronne Carrie Mokondila Baronne moi sur aningi Simon na musique 1 million de vues bazozo ba palpiter bazo kokamote ba kiveti esali bango jalousie ba ko finga ko sabola ingaye kiveti to sito gagner ozomona pour neti mtoka Carrie Baronne kuta yo kata makamete pour ya star mondial asa na place ba musicien to bazo benga ba musicien ba États-Unis ba musicien ba français ba musicien ba Belgique ba musicien partout dans le monde ba congolais Carrie Baronne asa na kati na internet ya azalia soko coach Carrie Baronne asa na ba plateforme minene mama journaliste to kende musika te kota OK Carrie Baronne molasso obeti na YouTube oluki o mona ya asa ba plateforme nyos o minene il y a millions de abonnés à la catch. Si on a le basuni, toko sale émission to yamba star mondial. Na YouTube wana star mondial azate moko azate. Carrie Baronne asa numéro 1 star mondial na YouTube. Na ba YouTubeuse nyonso. YouTubeuse a monde ke ya star mondial aya ko tout nanga sirendona. Aya ko ça droit de réponse. Aka na ba YouTubeuse nyonso Carrie Baronne asa star la ba repona na ba YouTubeuse ko basaka vraiment ba musicien te wana eza ngo normal. Comprendre? Toujours bah non ndenga musique na ndenga ki YouTube Carrie Baronne azali star mondial d'abord parce que y a sa musicienne ba YouTube tout ba meka ki ba njembo pe ba njembo ngo ebimi mabe salité le quoi bazo beta la star ba mabele bazo beta le quoi ba instrument manjanja ba et le quoi ba tomate ba tomate to za ba nako ebimi le quoi musique ya mayoto obi mayoto eza ba bloc mo salité bolia mo madesu mo botokisi ebelate botina ba manjanja ya tomate ba YouTube ba meka ki ba lanza la Baronne ba njimbo ba obi mabe ebima ntuka ba YouTube wana ntuka bo njima bobi me ba njimbo mabe makasi bozanga be instrument ba njimbo lo ko ezobi mana sa mabele bino penza pozaka demoko na ba kivet makosa pika bazaba tabagive chibanga bao bazuzu noko kusimba kamera tipo sakasika ezinga makife to monde bodindi bolali boso na star mondial occupé binote ya calculer no ba trophée nde yele na njembo molaso OK au sirendo dans la sexy mama oyebi ke mama journaliste le quoi oza mami malam to ko sala émission to ko yamba Carrie Baronne pour ba kivet ba yo kamuti monde kivet yo na sala lo rendre émission en français na yamba star mondial o yo zo ko finga Carrie Baronne mokonje na ko yamba ngo ko ndeno yamba non na yamba ka ba musicien ça veut dire que je parle d'elle na yamba ka ba musicien ça veut dire je parle de ces dans ce que les musiciens je parle de ces missions na yamba ba Fali na yamba ba Kofi na sala ba belle émission na yamba kitoko. Donc tu vois na adoraka ba vidéo wana na tala ngo mingi parce que wana vraiment en tout cas na ça l'expression pour na ko honorer ba musicien na biso congolais ça vraiment je le fais ça avec mon cœur. Non c'est la Carrie Baronne pour na minito yo
il faut qu'on ça l'émission pour ba zozo le quoi ba kivech ba sentir que elo ezate. Tu comprends? Kivech yo oza ya kodina danser l'émission en français rando mais à musique. Na fingo au monde na osabu lo nusko na rando a français à musique. Au moins ki ba fingo te me yo mo olela. Ponga na sirendona. Na kubwa kiloka phrase moko olela wata kambe te sani. Tokene na français yo le bio yebi français ya osabula nga pesko na ya na sela la baronne Karine Mokonji oyo azali musicien mondial international dans le monde non ça na koyamba na les artistes du monde pona ba zozo oya ba kivete ba sama kolokilo ba zorate ba fille à malchance baza ya kojinda. Kweza make-up na misi chomuna ne juge pas Elodie a pesinde pour mettre tout dans rouge. On a oya kokota. Akota. La belle. Akaba koto ndi makamba. Viens dans mes bras. Dans mes bras, dans mes bras, dans mes bras. Tika daza kindumba mabie. Viens dans mes bras. Oyo. Ozamo. Ya rouge baiser. Babenga ngo kombo nango. Likolo na entend bois qui boy. Kindumba boy peut-être minute. En tout cas moi aussi mais l'enfer ezali na kindumba modèle. Bon maquillage à kindumba Jésus. Bon moni ko eza ma rose. Bon za mandumba bon modèle abonnement. Tout ya make-up. Yes, so YouTube ya baba to nyonso. Osenti rouge tina. Bandumba suka mboka. Tandu na bisa kindumba zo mais ni bala YouTube pe bazana te. So tango c'est du ba YouTube boy. Franchement, mondo baby face. C'est place on no bon envisagé. Place on a zo peine zo jusqu'au scénario, jusqu'au scène. Motosco asa on na ko décrit même dans le script est-ce que la scène qu'on dit moi na ça bon. Parce que c'est rien de non on va interpréter dans des na kindumba. C'est dona franchement mkolo nze bodimbi ça serait dono pour nzembo no ya commission sexuelle. Babe on sensuel. Comme ça sensuel. Oui, moi, ça tout le monde, ça soutient vidéo, quand on va caméra, et pourtant, on a make-up. Tout vous donnez là, l'onglet, la kindo. On a présenté bien ça rose, rouge baiser. Bon, moi, t'as il faut partager live, vous va côté délai, on va rater feignasse, on va partager. T'as souri. Bon, moi, il y a un rouge natif. Oh, mais quand tu as mis 4 sali. Tout ton kata to kota soso. Nga mo to kata to kota. Ok. To kata to kota soso. On a aujourd'hui c'est au milieu. Parce qu'il y a pour. Zéro tout ça. Si vous êtes nazé, bah t'as fait c'est pour vous à kawana. Ok, merci. Thank you. Isaac Bissouma André, thank you. Ok. Bon. Si quand tu as émission, tu as émission, il y a make-up. Make-up, on peut banda qui serait bon pour l'obé là-bas. N'invite bango basala ndeni d'émission na bango. Bon, je pense que les amis de nous c'est continuer. Programme en gamboué. Bon. Bon. Na jiji point Elodie, na pesinde commencer. Pona oya kokota, na be okota wapi nzombe ngala parler bolo. Mami ndabinzi bwa batu Jésus. Bon retirer mon alo bien wote pas de bol ça. Vidéo na na sali. Na longo lipesa na kata ntembo. Teta msuvu ko kana te Jésus. Mama yi bakati da chaîne. YouTube do. Et ça sous combien de jours c'est aux amitiés c'est de. Au moins a tes photos kata to bagam sos. Bozela to continue. To continue pour biso ta bato live les autres se font à mutabo. To comme il y a 15 heures qui c'est quand on a qui ndomba boy na miso abata. Si vous moni c'est quand la belle wa kutu na YouTube c'est respectable na Facebook de somme. Ah ça Facebook yango alako.
nete ku sur YouTube Alexa vidéo sirène dona tokosa no analyse po émission za kindumba makasi émission za kindumba na visa yango ba utilize bazo fingo ndumba po ba moni simbi te muto aboye bakosanga na bandumba te oyo baye na YouTube bakanisi bako ule alanda ta ba via YouTube ya so landa mbala YouTube mo mpe na YouTube mbala bazala te gloire à Dieu okozwa mbala wapi o mo ke mo sika de la kindumba na YouTube simbi te ba maquillage ni so simba te azo sa ba maquillage bo sa mbala YouTube ba o mo ne te oyo eza kindumba te to eza surtout Facebook na YouTube avant na koma ba zo msoso wala na sinani na dans social boso na bota na beaucoup distant. Ah bon? Na gagné puis na sexy déjà. Maquillage bo na rouge bo ndira zo ki opesa bise na kosibana libolo sa en tout cas moi ça za kindumba moko ndio batunga to libolo na o libolo na sirène do na ko libolo no sirène do na bafinga to libolo na sirène batunga to libolo na chiko okosa bafinga kiyo ko barete libolo no sirène do na bafinga kiyo libolo no sirène do na sirène do na il a sirène. Viens dans mes bras, dans mes bras, dans mes bras, dans mes bras. Viens dans mes bras. Oh, os amor, é a rouge baiser. Babi na mo combo nango. Du colo não tá na boa aqui, boy. Na casa que tem que se décharger. Du colo não na boa aqui, o buta. Toda a emissão maquiagem. Kindumbezawa. Sirène do na totu komona yo awo eza analyse ya video totu kolanda eza na ba point oyo mama journaliste moko ya po to no ba question alandi video no oyo zala motema malamu koswana te kosabola te répondre kwa moto responsable sali mama nanga Sirène do na nga na za yawa comme nanga mami jo na za youtubeuse na 100 000 vues na YouTube na landi vidéo oyo na eko solo na o analyse oko répondre ba question oui maman journaliste na répondre ba question zane chine Sirène do na landi émission na lina vérifier information yo tu kopesa biso olobi ke ndembo amola so ekokisi 1 million de vues na YouTube est-ce que ça ya solo information aboyo yebi ke o toza na YouTube makambo zolo babat bazoyoka bakivete kuna baza na team américaine pe balandi pour ceux qui maman YouTube a sali 1 million de vues ça veut dire a gagné ba on a rendre déjà do yaza star mondial yebi sapso Sirène do na so makambo yo chuko lobesa ya solo maman journaliste na ko répondre na lobaki a vérité ndembo molaso ngana ko kamwa te soki esui 1 million de vues na bandana ko répondre molaso ezali nanu ya Karine la Baron moi na suis nazali musicienne mondiale o ba benga kala français star mondial wana lakisi ke aza star na Afrique na Europe na Amérique na Asie musique nezo beta partout dans le monde eza normal ba cliquer yango et koka 1 million de vues wana koute 1 million de vues ko baksama sur baksama plus les autres araga wana na YouTube ezo baksama ba vues mama journaliste na lobano vérité na so tala caméra nga Sirène do na kosi lo monter bokende bo beta bino moko na YouTube molaso soki bomoni kezo bimate bokomi Karine Okondi la Baron molaso chanson bokomona parce qu'il faut natanga kombo na parce qu'azali musicien ya mboka na biso azo ko représenter Congo partout dans le monde azo ko sala fierté azana barando moko boye ba fille moko boye kivete ezana kivete ezali fille moko boye asali association ya ba groupe abega ro groupe americano baza ko sabola star mondial bon maman journaliste toka maman journaliste ko kamate yo yakina ba question poser ba question ba réponse yanga mais Sirène do nanga na yebi makambo ba rando tenga na ko poser ba question loba vérité nzembo wana ya molaso ezui 1 million de vues sur YouTube
maman journaliste nazo koloba nazo ko répéter nga sirendo na moni ngandi na uchiko bina nzembo molaso nzembo o ezali nzembo moko ya sensuel omoni biso basi tolinga nzembo ya sensualité sensuel ozo sentir que na ebité nzembo wana en tout cas effrit dans 1 million de villes likolo nango kozala na trophée parce que ozo mona ta la place ya yembi alobi baby please sugar baby est-ce que you be anglais moi ndambo maman journaliste na bi anglais moi muke mais ezani alobi que baby s'il te plaît ma chérie tu es trop sucrée viens avec ta sucrerie ça veut dire donc au moins pour na bima na concept ya artiste na biso star mondial au babé na kombo ya Karine Labaron nazali musicienne congolaise. Je dis ça en français. Karine Labaron, c'est une musicienne congolaise qui représente le Congo partout dans le monde. Parce que sa chanson, si vous partez sur YouTube, tapez Mon Lasso, ça fait 1 million de vues. Allez tous sur YouTube, tapez Mon Lasso. Donc j'ai traduit, l'émission doit être bilingue. Parce que là, on représente les stars mondiales. C'est une femme qui fait la fierté. On peut dire aussi la star mondiale comme ça. Donc, Karine Labaron, c'est la star mondiale. C'est une musicienne qui chante. Maman journaliste, yo koyeb sangande chi. Ba nzembo o ya liembi molaso. Et sali 100 millions de vues, 1 million de vues. Et koko mape ba 100 millions ja. Nzembo wana na ebite mutuni ya yemba nzembo bon to kede na analyse mama. Omoni nga ta onazo ko yemba maboko na ngakuta eklisa ki na libele limbisa nga na ndenga eza politesse eza ki donc bon a lati cinglé mataki donc tu as glissé ma boko na libele ezui pour sensualité na ngana bon ça cinglé pour sentiment les qui ma casse mais sira ndo na tomoni ezali nzembo ndengo binyango ezali nde chonjere moi kindumba mo boye obinyango njere nde chi femme légère mo boye obinyango njere nde chi te maman journaliste omoni ngai na sala karando na sabolaka mais yo lokola maman journaliste na politesse na répondre la politesse nzembo wana ezali na ndenga kindumba te ezali photos à développer ta nzembo eza ezoko bimisa sensuel ba lobi boy nzembo eza mulai mais place à lobby baby please titi ouf osomona place wana ezanga scénario mona somona omoni donc ezali sentiment ya mwasi na mbali oyebi ntango bozalaka osangisa nzoto na komi msika mama journaliste nakoki kokende mosika te parce que mais c'est quand tu tokende malembe est-ce que artiste ayembi bongo te moyebi kenga na sala émission ya makambo etali ba musicien na interprète ka bantimbo ba musicien na expliquaka et kozala bien na sala na osala émission na zo ko expliquer nzembo wana molaso na français na ko traduire nyonso na français pour ba comprendre na étranger. Parce que na bato bazo ko fungola mbanga ko finga star mondial Karine Labaron mokonjo wana zali star mondial banzembo de est comme c'est partout dans le monde donc un peu de respect balbaka maximum de respect yo kivetch yo penja kivetch yo kanisi penza bazo betolo maboko nzoko za lokwa ngungi nde bazo bomona na maboko kanisi ba betolo maboko so za lokwa ngungi oya ko soit audace na lobi kivetch awa siko yo lobi dans série de la kokota makambo etali ete mama journaliste ezela mo parenthèse rendre za makasi na YouTube na Facebook rendre za makasi mama journaliste so yo zo yeba te yo youtubeuse oza na 100 000 abonnés yo ko fait 100 000 abonnés qui veut tazo sabula star mondial Karine Labaron qui veut tazo sabula star mondial Karine Labaron avec ngala sam konji na sa star ba ebingai na ba musicien international ba musicien américain ba musicien congolais ba musicien français ba musicien américain partout dans le monde donc ba koku koyate et comment on a tout à trophée ba kokuta na zo so na ba lokwa ba kivetch oso comprendre place niveau kivetch na zo expliquer oso comprendre pourquoi ba zo répondre au ti il a zo répondre au ti pour zo tala niveau international Karine Labaron na za niveau international mondial. Voix na ye na ba clip ou ya sali maman journaliste yo tala ba clip ndenge alachi oyebi ke Karine Labaron wala bozo tsaka ya sali na style asali banje monena conception ozomona ke koto alachi blanc côté msusu aza côté net moi zamba côté msusu moni aza na magasin côté msusu wana yo c'est ça concept ako en tout cas parce que ozomona yo kivet yo kokyo sala concept aboye
oya kofungola mbango swana na star mondial Karila Baron wala aza na YouTube kaka pona ko se relaxer mais aza star mondial na ndenga solo na ndenge penza ya bien bino ba team américain pola team américain na bino za fuati team américain mukinza bozami kinza team américain na kuna kokota ngo live so na kocho ngo live solo ya mukinza na live na bango mama journaliste abi sika do na moni oyo changer point na moni oza na esprit ya koswana na minute to chika na live na ko ya prochain matin na bi mama journaliste ko ya prochain matin to tu to fungo caméra to ko bande l'émission sous bien mais to si ça dans oyo na expliquer qui vet yo qui vet comprendre que Karila Baron aza camarade no bozala ka ba camarade mais siko soute siko akoma musicienne artiste musicienne azali artiste star mondial pe musique congolaise ko représenter le Congo dans à l'international azali ko représenter Karila Baron bozo mona wana tala ndenga azali na aspect ya ba star tala clip o azali molaso sera do na yemba molaso to ko yemba on émission tokozongela émission na biso ya artiste tokoyamba Karila Baron po bazozo parce que monsieur faut ça la mamba bazozo to sabula Baron na français to traduire nzembo wana na français yo ka place wana lelo na préparer ki émission te zali ba yenga presque baby please tiri sugar baby oh maloba na bino bozoka donc maloba déjà si au moins ba artiste bazaka kwa banzambe ba yeba makambo Karila Baron a yembi na nzembo ne lokola prédication a prédire makambo so ya alobi maloba na bino eko simba te kivet bo moninga nani na moninga na bino te na star mondial na nzembo ne ya molaso boyoka kite mama journaliste kende na YouTube beta molaso chanson Karila Konjela Baron okomi musicienne a obima tango komona clip wana landa o cliquer makasi et o cliquer vraiment o cliquer combien de fois tu on peut yemba o yoka bien ko kata ba publicité tiko yoka nyonso bien o partager lien bato ba yoka ba sala soki sera do na nzambe ta lokuta na pesi bino devoir mama journaliste yona bato no kapolela nga lien wana ya molaso bato no ba yoka pona Karila Baron na bina nzembo ne bia lobi maloba na bino ko simba te bomoninga nani mais merde bobozo soirande ni bino na sa star camarade ezalaka na ki chanson kala na komi na poto na za musicien na mokonzi ya star merde ayembi yango a prédire à venir mama journaliste yo kota na YouTube omoni 1 million de vues tiveti boza ya kolala Karila Baron a beti bino Karila Konjela Baron star mondial musicienne internationale qui représente la RDC Congo partout dans le monde oyazo kosala ki ateyi molaso molaso ezali nini en tout cas oyo tozoko ke mama journaliste le quoi yo zali wana toko ya yaka lisusu to sa no émission ya njembo molaso ndenge ezui 1 million de vues c'est à féliciter moi la moi si aujourd'hui c'est le monde la femme le droit des femmes moi c'est à télémi ayembi clip molaso o Karila Baron a lobby clip moko ozomona ke thème ezali bien et interpeller bateau. Tu comprends? Azo côté la société à travers les chansons. Le quoi ba musicien na biso ba star congolais ba te ya kabiso à travers les chansons. Ozo mona ke kivet ozo ya kolala. Ozo ya kolala star mondial à répondre. Tu n'en comprends mais pourquoi la Baron na répondre? Ah, pour ya za star mondial. Alors mais ba oyo ba za ba star ngata ba star ba fingi. Yo mona te ba star mondial ba finga ba répondre à te. Ba répondre bien de boza niveau mon côté. Ya zo zela zo ba trophée na yo zo ko sabolama. Donc biso ba serando na biso toza ba star mondial te biso de photos ça rendre na ba kivet wana kitoko tout tika Karila Baron mais yo serando na vato kate monsieur linge aussi mais Karila Baron na YouTube ndenge ni aza so star mama journaliste yo zo comprendre Karila Baron na YouTube aza star mondial kende oyo ka musique na beti musique ebele lelo to yambie na émission te to yambie na émission azali musicien le quoi ba musicien nyos na yamba ah bon oui toko yambe une émission un artiste de star dans cette émission moto ça l'artiste du monde il faut bativer tiba que émission en français nazo traduire nzembo wana na français pour na ba to France Europe ba tunyo so ba français ba yo kake ndenge ni toza na star mondial awa ya mwasi
Comme Karim Mokonji la baron. Azo sa la musique kitoko. Nzembone œuvre na oyo ezali légendaire. Asa immortel na musique. Nzembo wana mola sotika l'éternel. Asa li banjembo belé. Toko yambe na émission de tina yambaka ba artiste nanga mama journaliste toko zala wana na kosala émission na français. Pona la kisa ba kiveti ke bozo ko comprendre te bozo ko swana nana ni bino na batima Amerika ya mikinza ya fuati bo ba zozo bozo akate bo djembeli star mondial. Po balo bala bino bo gagner ta moi quelque chose donc binovement na ya on est calme rapide na rapide mais na ya na émission ya les artistes du monde ko yamba Karim Mokonji la baron. Karim Mokonji la baron moi sur aningi si monde na musique 1 million de vues. Bazozo ba palpiter bazo kokamote ba kiveti esali bango jalousie ba ko finga ko sabola ingaye kiveti to sito gagner ozomona pour neti mitoka kaila ba okuta yo kata makamete pour ya star mondial asa na place ba musicien ta bazo benga ba musicien ba États-Unis ba musicien ba français ba musicien ba Belgique ba musicien partout dans le monde ba congolais Karila baron na sana kachi na internet ya azalia soko coach Karila baron na sana ba plateforme minene mama journaliste to kende musika te kota OK Karila baron molasso au beti na YouTube au luki au mona ya sa ba plateforme nyos o minene il y a millions de abonnés à la catch. Si qu'on a le basuni, toko ya, toko sa l'émission, to yamba star mondial. Na YouTube wana star mondial a zate moko a zate. Car il a baron sa numéro 1 à star mondial na YouTube. Na ba YouTubeuse nyonso. YouTubeuse a mon ki ya star mondial. Aya ko tout nanga sirendona. Aya ko sa droit de réponse. Aka na ba YouTubeuse nyonso. Car il a baron sa star la baron na ba YouTubeuse ko ba sa ka vraiment ba musicien te wana eza ngo normal. Comprendre? Toujours bah non ndenga musique na ndenga ki YouTube Karila baron azali star mondial d'abord parce que y a sa musicienne ba YouTube tout ba meka ki ba njembo pe ba njembo ngo ebimi ma be salité le quoi bazo beta la star ba ma belé bazo beta le quoi ba instrument manjanja ba manjanja ba et le quoi ba tomate ba tomate to za ba nako ebimi le quoi musique ya mayoto obi mayoto eza ba bloc moi saleté bolia moi ma des mo botokisi ebelate botina ba manjanja ya tomate ba YouTube ba meka ki ba lanza la baron ba njimbo ba obi ma be ebima en tout cas ba YouTube wana en tout cas bo njima bo bima ba njimbo ma be makasi bo zanga be instrument ba njimbo lo ko zo bima na sa ma belé bino penza pozaka demoko na ba kivet makosa pika bazaba tabagive chibona bao bazuzu noko kusimba kani tipo sakasika ezinga bakive to monde bodindi bolali boso na star mondial occupé binote ya calculer no ba trophée nde yele na njemba molaso OK au sirendo dans la sexy mama oyebi ke mama journaliste yo le quoi oza mami malam to ko sala émission to ko yamba Karila baron po ba kiveti ba yo kamte mon kiveti yo na sala lo rendre émission en français na yamba star mondial o yo zo ko finga Karila baron Mokonji na ko yamba ngo ko ndeni yamba non na yamba ka ba musicien ça veut dire que je parle d'elle na yamba ka ba musicien ça veut dire je parle de ces dans ce que les musiciens je parle de ces missions na yamba ba Fali na yamba ba Kofi na sala ba belle émission na yamba kitoko. Donc tu vois na adoraka ba vidéo wana na tala ngo mingi parce que wana vraiment en tout cas na ça l'expression pour na ko honorer ba musicien na biso congolais ça vraiment je le fais ça avec mon cœur. Non c'est la pécani la baron pour na minito yo. Il faut qu'on sale l'émission là pour ba zozo le quoi ba kivet ba sentir que et le ezati. Tu comprends? Kivet yo oza ya kodina danser l'émission en français rando mais à musique. Na fingo au monde na osabolo nous qu'on a rando en français à musique. Au moins que ba ofingo te me yo mo lela ponga na sirendona na kubwa kiloka phrase moko olela wata kambe de sani to kino na français yo le bi oyebi français ya osabla ngapi ce qu'on a ya dans celle la baron Karim Mokonji oyo azali musicien mondial international dans le monde non ça na koyamba na les artistes du monde pona ba zozo oya ba kivet ba sama kolokilo ba zorate ba fille à malchance baza ya kojinda. Ok. Moto balaki fakanzera
bazala toujours simanae na poto la kati il a sirène mais aucun de côté la sabato j'ai dit moi non yo te tika bu fanya la sengi bu fanya bu lo wa bilambo lo ngona te ya bien ngamo na babula libambo maya ma belle au moins bon pour na muita peso les autres chabiente oyo ok bata Facebook bon mona ok ozela oyo ekati tu chape oyo caméra na biso bon ok bino ofini na molaso na répondre bino na sereno na molaso te na molaso kuna sexy bota elobeli bota ma lèvre bota miso bota skoto to bwaka ni na sisi to zolo oye bate bota zona bosala na soni bota sko mabena sende kuna la chomo mbangu osina bongisha tati sende tsali ndeni mai bota na bongisha tele kwa bosi osokela tsali na bana couloir Wami place na la mbo na kucha ta chambre te na la tika da couloir pour mutaza la chambre tout na nga o changer nini na do banike ya ozali ngamu na mabele na okay ndumba boy ozina na profita pe mabele na plein live et bon so ba fani ba vi fina mabele au fina sirène to boy tata qui sexy amo mais là c'est ça ba fani c'est bien mais ti ya au fina mabele fana vi fina bon assez abonné quand c'est pas dans le monde on a pas c'est pas les poils bon tu ndumba Finga malaso n'est-ce pas? Bon, puis quelqu'un se rend dans la malaso. Beaucoup de na YouTube fininga. Beaucoup de commentaires. Pour le bien se rend dans l'ensemble de la puis nous la sanini. Dans l'ensemble de motif d'un message. Pour bien un joli. T'es pas toi YouTube n'a répondu puis non. Bon, bah t'as fait bah finga bah nous avons qui nous va saliter. Ouah malaso n'a répondu puis non. Nga na malaso mais le colon na mo. Nzembo malaso ndiza. Ikokiti 1 million de vues. C'est qu'on a eu un bilan comme une raison au bolingara. Bah, ça nous fait 1 million de vues peso à Maka. On a oublié la bino. Bah, bien en tout, comme la sangle là. Et bah, des noms comme Olivier. Ah, Olivier. Bonio. Olivier Calais. Il n'a pas vu comment on a pas banni. Na sebe tout au bina. Papa qui est na YouTube beta molasso, nze mona msezo renier. Ba finga sire dona molasso, dona beja molasso. Olivier na biso na répondre ba mon qualité ba molasso pèse 1 million de vues. Ah bon? Molasso comme na 1 million de vues, oh mon Dieu. Waouh. Ouh. Wow. La sirène molasso Sonia boy. Mosa za kindumba. Azuba tala tukishiyo. Bébé yaka pour air penza yako makambo ekomi onzombe yana makambo ezanga ewana basenti bo batu okay ndumba modelo yo ndipande yo makambo fandini ezanga kamba santima nzimbo maboya na kina matiti na yo timana ni maboya na sirène molasso baby please baby please wow Mama, na pili mabele na video ntambe kindumba modelo Olivier
seka nzembo nini Olivier Molasso nzembo Molasso keka na YouTube beta ka Molasso eya o mona nzembo na Facebook ba fana na Facebook tout maloba na bine nzembo na lingango pour nzembo na kokopona muté nzembo ni za ascension makasi ah bon alors quand ma belle plus ba obenganga ibo ba bina ndio Sirene ata makamba. Kosibanati. Wow. Yeah. Molasso. Bébé. Au moins, il y a un petit bout, il s'en va. Si vous êtes en Australie, donc Sirene ya mona zosi ba na pleine émission qui ndo quitté. Bon, tu me dis, en tout cas, nous sommes pas zozo. Bon, tu as un symbole, tu as un montage. Bon, na téléphone, tu as un symbole. Pour voir quand tu as un coffre. Il y a un montage, na la soutien. Ah bon? Ma belle épée pour vous comprendre. Soutien pensé ça. Aux yeux. Vous comprendre. Donc, on a besoin. Au sera donné montage à Tchekuna va pousser. Ah, va pousser exact. Attention pour ma titi boy. Exact, ça ma belle solo. Exact, soutien. Si la donna za kindumba bo nzambe. Oh yes. Na répondre no bazozo. Obo finga eza na YouTube. Eza na Facebook. Ba message bokindo to mama Sirene dona. Na répondre no kana nzembo Molasso. Ya bon. Bo na no ndumba. Ndumba na lingale za Molasso. Na tuna yimba no nzembo toyoka. Nzembo Molasso. Eza sali 1 million yo lobi balikide batembango babeta na YouTube Molasso 1 million de vie nti bazozo basambo posana nti asibana tusibana En tout cas, wow. Il faut être trophée. Hein? Molasso, il faut être trophée. C'est un moment sensible, sensuel. Sirene Molasso. Oui, na Molasso. Mais on a solo basco, et ça, c'est un Molasso. Et on a YouTube, qui est kuna beta Molasso. Bafana vous allez comme abino. Bouquet na YouTube. T'es dans un lien. Tout ça. C'est là-bas en lien. Lien T. T'as lien. Ou un téléphone. Il faut na ordinateur. Bazozo basambo 1 million de vues Molasso nzemba Molasso na YouTube 1 million de vues. Bazozo basambo bakivete balali. Kivete kimambango na YouTube ko beta o mona nde Molasso ko 1 million de vues. Coupe americano ya Fuachi Bulali. Molasso ko 1 million de vues bozoluka rando place zate bali. To l'équipe na Molasso ka 1 million de vues to sukiwana. Mosala nde makambo. Sirene naza kindumbe. Tanda tosa kindumba na nisi nzambe. Fab, nani? Patrick. Patrick obika na kositete. Ah, Patrick a dit Sirene na ko exciter mbali te. Ntia dona za kindumba o exciter Patrick oyete. Na nzoto na yo. Osotelemi Patrick kala tiko de. Sirene za bili kata Patrick etelemi. D'ailleurs balikata babone ne telemi mutaboy. Babi ke bapenza okoya ya zokosa. Ti
mabele ni telema bota yango déjà fermé. C'est là dans mabele telema yango yo. Alati soutien te. Aza pe mabele telema sire dona sire nazo mona ngato. Ko pa ebongi si. Sire dona emo mkonja ba periki. Bonjour na che yango. Bomoni ko. Tembe ba mi amo. Oh. Sire dona imbande molaso. Tembe ba mi amo. Ah, o bébé c'est. Elo di nyanga, omoni za kupa Naomi Campbell. Na sire dona na sexy, dona beja la sexy Naomi Campbell. Mikolo na Facebook na bakisi Naomi Campbell. Facebook na koma dona beja la sexy, la reine de Facebook. Na komi dona beja Naomi Campbell. Dona beja la sexy Naomi. Sire dona azara moi si etala séduction modèle tana nisu. Kindumba bo Jésus. Bon. Ah, on en fait normal. Le sire dona batongolo de kindumba ya otongola, elo Jésus. Maman ça za sirène. YouTube franchement. Boza sirène qui séduction. Tiens, ce que YouTube est un ami bali matin mais ça fait là un ami bali YouTube mais ça ça le Jésus. Kindumba bon. Oh, boss mama. Ina tiaki. Umoni ona chaka kuta. Patrick umoni tani na chaka kuta na kisexy nyoso. Tata. Nati bube. Weza make up na mesi tomona. Ne je sais pas elle nous dit